ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Misana Kolanda, Iran Masiendoki TV Identité, Yabundes, oh maman Binoé la cabino, kaka masula solo biso tobetaka aubergine te. Bande konyon so bolanda kabiso nzambalo la apambola bino pona patience, fidélité, confiance bopesaka Iran Masiendoki ndenge bopesaka masolo tobetaka nzambalo la akanisela bino parce que biso tosela ka proverbe 19-20 posunga yo nanga na suite ya vie. Bamoure Zignon Soba, oh nanu bo partageaka te bo banda pe ko partager masolo. Ba oh nanu pe bo s'abonner te bo s'abonner bo kozala jamais déçu parce que na chaîne na biso awa Iran Masiendoki TV to finga raté to boya rando to sala rande musala yango na lobaka ngande mama bango parce que na tika YouTube na défaut na masolo to kenda kabongo. Nzamba lola amona bino bandeko nyonso bo soutenaka mama Iran Masiendoki ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saliki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende moi sur amibla Vende ndaku na verchachi alonga mpiaka ezalaka yo Betty la patronne. Merci na ya Willy Moucheni le vrai code mboka moto moko bien Willy Moucheni to bosanité mama bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBCD moi-même. Merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kata bunde se balobi porte-parole na biso Yamael topesi merci na ya Simondo ya papa Kokodian Zombo depuis Irlande. Bamourez Iran Masiendoki aya kabine la kabino masola solo bana bundis bana Europe mobimba partout bozali nazo rappeler bino eloko moko ozo sala feti na yo
olingi feti nezala kitoko zoluka DJ moko ya propre ya aspect aya kobongiselo feti musique eleka bien benga biso na lombango ozwa numéro ya DJ Gola. DJ Gola aza na kati ya Bundes le meilleur des meilleurs balobi DJ Gola osa musala kitoko epesa zuwa te yo mto osesa feti nolingo ka musique ebetama kitoko makasi aelona aspect apesa elengi na feti balobi benga mama Irane Masiando ki ozwa numéro ya DJ Gola na kati ya Bundes akendaka partout tiozolanda lisolo na mopandi na ti affiche ya DJ Gola foto anozomona ye masolo eza affiche na ye yango wana numéro ya telefone eza wana yo benga ozwaka contact babongiselo feti ekosala bien balobi DJ Gola on na kati ya Bundes umela bamouré na bamourese Irane Masiando ki ayaka boye na elibino lisolo moko bandeko nanga eza vraiment molai te mais avant ya kobandango nazo rappeler ba vrai chéri nyonso balingaka teinture ezala propre moi seul nga sali maquillage longi sali bien makasi benga mama Cornelia lutadi la mwana télé si moi sia tata na kati ya Bundes balobi okosepela Gracelet cosmétique logo na eza wana batia care yo zwa kaka numéro okosepela ba mama na ba papa botinda bana bakende ko s'abonner na site moko na YouTube ezolakisa makambo ya bien pour éducation ya bana kolamba pe kosala misala na biso mikolo za na mwa difficulté kolamba kende na YouTube beta aprenda comme Albertina obeti aprenda comme Albertina akobima s'abonner kuna okozala jamais desi okosepela merci pour la patience fidélité maman Irane Masiando ayaka boye liso nazobetela mino bandeko nanga bapesinga epa ya famille baza na Congo. Mama Irane beta lisolo oyo eza lisolo ya grand frère na biso tote kokunda awa na kati ya Congo Kinshasa mais aza mwana poto papa na biso kombo nezali papa Jerry Lutonadio papa Jerry Lutonadio aza moto avandaki déjà na Hollande awumelaki pe akotaki Belgique na bandi lisolo partager lisolo peut-être kokuta yo pe osalaka musala oyo emeka kote yo pe o changer parce que mokili eza na makambo ebele papa Jerry na poto azalaka marié na bana 4 na mwasi na Hollande papa Jerry akotaki Belgique pa komaki na ba problème ya batu ebele ba komaki komenancer parce que na ba 2015-16 papa Jerry akomaki kosala mingi musala ya komema batu na poto il paraît que papa Jerry Lutonadio azoba mbongo ya batu ebele na poto amela bango mbongo akoka ko faire voyager bango te bandeko bazaki na poto ba pesa mbongo amemela bango bandeko na bango basi na bango bana bango na Kinshasa ba en Europe akoka ta amela batu mbongo akomaki vraiment mélancer pa komaki na banyongo ebele ba mbongo azai kozwe pa ya batu pona ko faire voyager batu eza moko ekotisa désordre na vie ya couple na ya mariage estala ka divorça na mwasi na bana 4 vika komaki kosimba mbongo kozwa mbongo ba voyage akomaki mobulu ya basi sinon histoire ya propre famille na ndenge epesinga na Kinshasa libala ya papa Jerry ekufa mwasi ne tozolo babo akolanda biso akoma na Belgique papa Jerry abimaka liboso atikaka mwasi na bana na Hollande akomaka na Belgique mwasi pe abundaka na bana bakota pe Belgique leo tolo ba mwasi papa Jerry Lutonadio baza na Belgique na bana mais ye moko papa Jerry auti ko kufa tikaki biso na Congo Kinshasa ba auti ko kunda ya 3 semaines na Congo Kinshasa et le konye même papa na biso Jerry Lutonadio na kunda partager lisolo nzamba lola akopambola on ayebisaka bino biso sela ka proverbe 19-20 tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt ezalaka slogan Irane Masiando kite na yebisaka batu ke mwana moto akozonga slogan identité ya Bundes Irane Masiando kezalaka ebeteli ndezo boma bango bazaba na jiba bébé ngande mama mwasa tika masoni na défaut balobi na kati Allemagne tozo travailler na DJ Gola le meilleur de Bundes ya bobenga biso boko sepela to bongisa ba feti ekosala biso bien bande ko bolanda biso partout mama Irane Masiando kalobi tant famille bengi lobi mama Irane frère na biso akufi parce que atambola ki mabe amelaka ya moko boye tonton moko mbongo na poto tonton ana ningai ko bengisa petit frère na awa na Kinshasa tonton ana pesaka mbongo na ba 2016 ba 2017 bilo mwa bongo papa Jerry asala makambo te amela bango mbongo affaire ya 4500 mbongo amelaka bango alinga suko zongisa te tant maladie ya covid eyaki na poto na 2020 na fin nango tonton apesaka monsieur Jerry mbongo amemelele kine asa victime akufa na maladie ya covid et ça la famille na epasi na Kinshasa tango ndeko na bon akufa ki parce que azaki loko alikundi ya famille babandesi ko benga papa Jerry azongisa mbongo na bango parce que muta pesa ki mbongo akufi na covid muto azobengisa za na Kinshasa petit frère comme ko menacer papa Jerry makasi azongisa le mbongo oya na e apesa ki de façon ye aluka poto na nzela mususu aya kosunga pe famille viki muta bande kosunga bango makasi akufa ki na maladie ya covid papa Jerry akome ko bin
akolitisa bango abloka bango na ba WhatsApp abloka bango na ba Facebook abloka bango partout yango na yebisaka bandeko bosala makambo ya voyage ndenge bomela bato bambongo boyebake botambolaka na mitoki ya bato boyebake bavi na bino eza na maboko ya bato oyo baza na misala pe ya mabe yango moni bato bamemaka bato na poto bomela bato bambongo bavi na bino ezalaka pe kitoko te elukela bino badivorce ebotisa bino bana contre volonté bosala bakindumba désordre na bamitoki ya bato bokozanga kimia vi na bino mobimba yo moto ozolanda lisoso oza na moto moko osala mamba voyage ya mwana ya leki ya mwasi na ya ndeko quelconque amela mbongo kata video tindela elobani ke otambolaka na sola liwa na nzoto na motoki nanga oyo olia ndeko wana papa jera komeka kosala bafoli na mbongo ya bato ntango famille ebenge bafamille babi famille wana bamelaki mbongo ndeko na bango faki na covid bakomi kobenge abloka bango batika na bango babenga mwasi abingana esi tokabwana abota kuti na basiti na bakinshasa tozalaka lisusu te bandeko wana baluka ndeko gere bamona te batika na bango bandeko nanga TikTok eyaka te eye papa jeri nzoka akendaka ne Kinshasa abala mwasi mususu akoma kotia bafoto na TikTok ye ndeko oyo balingaka kobengisa na poto grand frère na bango kufaka na covid alandelaka akomba papa jeri lokola yebaka bakombo na ye aye komona ye na TikTok papa jeri azotia bafoto abandi kolanda papa jeri amoni ke papa jeri aza na Kinshasa e soki ndeko wana asalaki nini nde to bamuta bombami aleki na mayele toyebi te diku papa jeri akomi kobela abeli kaka 2 semaines babwakeli mbasu na 3e lokolo ya bamibali bandeko nanga balobi papa jeri a souffrir pendant 2 semaines nzota mibali evimbaki bandeko yebate maladi nini tango bake kotambwa na famille parce que l'hôpital bandeko kokango te na 2 semaines kama ezalaki grave makasi mwana mbala kufi a perdre ba kiloneti na filme po douleur elekaki seno famille na ye mutapesi nga lisolo ezali petite sœur na ye propre ya papa jeri mwana ya mama na ye baza kombo moko pona koyebisa bato ke bango pe na Congo bande ko comprendre papa jeri te abande ko na bambongo maze ko kipe na ye pe famille te azalaki trop folie mais lelo akufi atiki bana 4 na Belgique na mama bana atiki bana misatu na Congo na ba mama mibale na sima divorce atambusaki vina na bandenge moko boye papa jeri atiki biso tant famille ke kotambola po comme le watam su famille le kwa bokipara bango te bakotabo tata ba mimangambo tant bake kotambusa makambo batala nini ezosala papa jeri nde bake ko découvrir batangi famille o moto akufaki na covid nde leki na ye na Congo alandelaka vie ya papa jeri yo mono bloqué na WhatsApp ou bloqué na Facebook mais obosana kosala TikTok o bloqué ete mokili eza na makambo ebele donc papa jeri maladi akufi babwakeli epa ya bato oyo amela mbongo bandeko nanga botala mokili yango na yebisaka bino bamama likelemba bosala bafoma kelemba bolia bambonga bato bobanga nzambe yaya mokili eza na makambo ebele yo pe moto ozofingaka bato na bareseau sociaux kima na ye maboko ya yesu masiya bongola bomoi na yo moto ozofingaka butu na moi ozosala ne barando azorépondre yo te oyebi kati na ye te nalobaki eloko moko toyebani bilongi mitema toyebani te bato mosusu oko ofingi ye omeli ye mbongo osali n'importe quoi na vi na ye abi nzambe alola bondela ye eza na bato mosusu aza na tante elobi te tout se pe isiba ya kofuta ngo na ndenge awa ayebi ndenge nini ya kosalela ngo mpo ozwa salaire no ya rapide mpo alobi nzambe aza lala na colère riche na bonté yo salinga mabe lelo nazolela nzambe aofutokan eza likambo ye moko apesa tempo aza kolo na nyonso mais moto osali mabe habité ngana ki na nzela mokuse na ki kotambola yango moto zwa na courage ya kofingaka ba musicien kofingaka bana na bango basi na bango yaya bakipa kote ba répondaka kote pona se na tango ba omono za muki oza na mbongo na niveau na bango te oza na succès na niveau na bango te mais yeba ki bazaka na mitema bayoka kapi pasi baza bato yaya moto asolaka déjà na moto aza capable de kosala moto mabe na seconde peut-être atika vi na okuna yango moni cause ya bato mingi bafingaka bato baza na bana ya ba problème baza na mabala ya malonga te baza na ba problème kilikili na ba femme en besoin de bon parce que bozo tambola mabe bandeko bomela bato mbongo botala vi na bino ezalaka ndenge nini ezalaka suka au divorce bana bakoma babempoli bana bakota baboloko via bana beba pona ni mitoki ya bato olia lokola bazo bebisaka bana ba vi na bisko bazo mapela milimo na bino mebimba na kunda papa jeri akufi azali susuté bandeko boyebaki papa na biso jeri na Hollande boyebaki na Belgique bomona ke lisusuté akenda soit disant ko s'installer na Congo ndenge toyoki na famille na epo abalaki
mwasi mususu ya mwana moke ya jeune fille bavanda na Kinshasa ba sa vrai bolingo papa Jerry akufi mutapesi nga lisolo ezali leki na propre na kombo ya Sylvie Lutonadio pona koyebisa bandeko bayebaki papa Jerry ke papa Jerry aza susu te parce que bango ba comme un peu ko ba menace ya bata banyongo bango bazana bango na problème na bata mokilité mutazwaki bambongo aza susu akufi ba utko kunda ya 3 semaines mama Irani Masiendo kiloko atolandaka beta lisolo ba kende ko na bisa mobali Jerry Lutonadio avanda na Hollande avanda pe na Belgique a utko tika pito na Congo. Na Congo déjà asalaki bambula asalaki inane na ndambu banda bala akomaki ne kova na Congo babwakeli maladi bamonaki na nzela TikTok selon ska to tamboli bapesi biso histoire vraie version est sûre babomi eza bato yeliaki bambongo na bango nzamba pambolo muto sala kama ma voyage bato liara bambongo liara na okaka kotika te parce que komama o azosala malamu o mena ko sala malamu o paso sala mabe o mena ko sala mabe mendeko yo landa lisolo ke yo balia ombongo ya voyage bakoso na likelimba ba escrocon eloko moko yo monela pasi na vie ko hésiter te kata lisolo tindela mutu o escroca ombongo o ya lia ombongo ngako bengisa mwasi leki na yo mwana na yo ya zwambongo alia na ye ya kanisa ki yo kabela ye talisa ekake otambulaka na liwa na nzoto mukole kozwa yo tango bandeko no baluka bayeba nde bako comprendre liwa na euti wapi liwa nyonso te na mokili ezaka volonté nzambe tokeba temps eza mauvais siko tanga eza volonté nzambe te milimo na bino miyibi tango bokufaka ekendaka wapi ete ya bino tokutani mbala nsima nzambe alola apambola bino soki mwana moto azongi te tokasi kobeta masolo solo parce que o identité ya Irani Masiendo kikohésité te benganga pesa lisolo na beta songi de la presse soko lobi na tanga kombo na kotanga soko lobi na tanga te na kotanga te ndeti nazoya ndeti ka na loba kombo ya Poitiers Lomboto Poitiers babengaka o Chuke outangola o meli batu bambonge bele Chuke Poitiers ozana kati ya France luka mama Irene yope otambwa na swali kambu Chuke omela batebele mbongo na ngola voya poto okufelaki deja mwana ya mukie na ngola ete yukate luka bato omela mbongo otambwa na swali kambu Poitiers na bengyo 3 fois luka identité Bundes swali kambu ezolanda okima mbangu po ya munene ekomela avant oya poto okundaki mwana na Angola sosola tokutani mbala sima nzamba pambola bino bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ah, deuxième. Yango quand même na mondo ngesenga ki makasi ta rapela kalteneza la faute non le passe na commissaire et bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et na tous les vidéos bana na scène bino luka fils fashion était kabilo ka kalite loki sa mona bino musique bana na Europe dans la toute tati mona sala ki singa on a commenté à pour na bano blondiza personne adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rompu la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya Kano Gen.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussure ya din to pe ba saki ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de